logement avec assurance, rapidité et sécurité. La CPS s'occupe de tout. Consultance, conseil, technique, information, suivi et accompagnement de la clientèle. Contactez-nous. Plus 243 85 277 96 30. L'agence congolaise de prestations et services. Votre agence de proximité. Vas-y mamacita, Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit, je t'aime à travers les meanings. Oji mamacita, je te demande qui de moi de nous pour toi, je t'ai redessis massa. Oji mamacita. En plan ensemble, je t'ai dit, je t'aime à travers les meanings. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Oji mamacita, tu te demandes qui de moi de nous pour toi, je t'ai Mbote libota nanga na el sous lelo. Ndega to solo la keno to ya kana biloka bien. Awa toza na prince ya donc to koma na arrêt, toza transport to kende bon to solo la. Voilà donc awa vidéo nango original ekoya lobby. Mais nazasir ebele ba ebi lupango oyo poto la kisara déjà vidéo nango normal la jolie cité. Donc air to banda ma jolie cité et ça na muta sepela ginango mais à sololité to zongi si on a marché donc vidéo nango ekoya lisusu nde bien lobby lupango oyo eza 50 mètres sur 16 donc autrement dit 16 mètres sur 50 16 mètres sur 50 nanda quoi na studio mo munene mutafutela donc eza na mise en valeur nango eza na fondation déjà moko nango salaki pour abana misala rotonga mais apé makina nde ti décision ya rotonga ya ko teka yango eye donc to chango $25,000 à discuter na lobby bien 16 mètres sur 50 $25,000 à discuter eza na ndaku studio et puis na fondation oyo mutakoyi kotonga mbala moko donc eza na commune ya Mongafula na quartier Jolie Cité pona ba o ba yebi Jolie Cité eza na Jolie Cité donc $25,000 à discuter pona ba o ba kozala intéressé ndeka to salara toujours to bengana to bangara prix donc prix eza prix bache eza toujours koyebaka ko solola $25,000 à discuter na bandeli lupango eza 16 mètres sur 50 16 mètres à largeur sur 50 mètres et ça entre deux avenues avenue AC na avenue ya Likolo donc avenue AC na avenue Likolo et ça na 16 mètres sur 50 16 mètres sur 50 donc possibilité peut ceux qui deux personnes ba monani to roki ko morceler yango na prix ya 12,500 à discuter 12,500 discuter wana au revoir 16 mètres sur 25 16 mètres sur 25 $12,500 à discuter donc ils ont un emplacement bien kolongwa makadam ti kokoma na lupango wana je crois bien c'est dans les 5 minutes kobana na prince ti wana 5 minutes soki pe toye na biso na moto tokoki pe ko exceller donc au lieu de 5 minutes tokosala pe moins de 5 minutes donc ils ont un emplacement mora bien lupango yango wana donc mpona baoyo baoza intéressé tobengani kaka nde tosalaka toujours badocument nyonso eza normal et puis mokolo nango aza vivant te aza mwasi donc avantage yango wana nga nasuki nanga wana mpona baoyo baoza intéressé kobenga biso vidéo ya original ekoya lobby merci beaucoup bye bye.